Net fois jeté. Abima toyo kake souté. Mais abenga ta papa tamko moko. Ya benga te. Papa Marcel pe ndenge moko. Bana kenda ba Congo kuna kenda so ya koma so na bombe. Mais papa Dieu tozana ye. Omoni mobile na ba oyo ndongo a nyo kwa makona kwa encadre ba mobile na bino fiti mobile na yo. Na msala nzali. Lelo so kwa zo monana nga za fier. Yo na linga. C'est un chigolo. Je peux même le chasser aujourd'hui. Tu pars comme ça. Oui, c'est attends. Écoute, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux quand tu es seul. Tu entends? Ici, chez moi, c'est mon appartement. Ah ben, si tu n'es pas content, tu pars. Ok? Si toi, tu n'es pas content, tu pars. Tu abuses. Tu prends ton frère et puis vous partez. Parce que moi, j'étais épousé. Monsieur. En plus, ça, c'est quelle légèreté, ça? Aidez-moi, vite. Non, Non, il y a que Loba, monsieur. Viens parler. Viens parler. Tu n'es qu'un étendon. Vous savez, ça fait comme si je savais. Ce n'est pas que vous êtes léger à ces points. Je ne suis pas léger, c'est toi qui es léger. Toi, tu es voyou, monsieur. Toi, tu es voyou. Un gigolo. Toi, tu connais comment est-ce qu'on travaille? Moi, je pour trouver de l'argent. Tu connais quinoa, monsieur. Moi, je suis un. Tu te payes de luxe de m'indexer? Oui. Ba communicateur ba komi ko manipuler. Kota la communicateur moko ya maman. Ya kuna. Aya manka papa elombo benga papa elombe. Yo elombe. Bandeko. Donc tu as quand tu fanda quand tu fais sa bino communication, on te dégage que ça la ba éducation on te soit na ndap. Boye côté poto na théâtre congolaise. Cinéma congolais c'est comme na poto. Lelo oyo se bolobi ke bo suis décision bolobi ke te. Assez, c'est assez. Pour t'en finir là, à zate. Ce qu'on dit, c'est une décision. Au moins, tu es dans le salon, tu es et mata. Tala. Bande comme Soubaye, Abakobi, Kateba Lobi, qui est ici le péchanga. Si les leurs arcanes dans le pan ou à famille. Mais c'est Aza Fimoro, Aza bien éduqué. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs sur notre mission, votre émission Coup sur Coup qui est présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana Igef de la presse, autrement dit moi la souka Yaba Songi international Bakiselanga Lisusu Likolo. Mesdames et messieurs, en tout cas, merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bosaka Biso Nakati chaîne Biso chaîne Nabino Actif Final télévision. Aujourd'hui, un grand merci à mon papa héros dans l'ombre qui est le boss 1, mais pourquoi pas maman sociale Evelyne Duchesse Tounani. Evelyne Duchesse Tounani, on a des fois 5 ans, même 10 ans, pas soit ma bébé, c'est la Evelyne Duchesse Tounani. Non, le vieux Blaise Mokabi, chauffeur, il y a boss. Bientôt là, cité du fleuve, et ce comme ma plateau na bissou. Donc, arrivé à boss. Cité du fleuve et ce qu'on m'a plateau na biso chauffeur boss mutoma yele boy bazu wa piso qui notre vieux te Blaise Mokabi et pourquoi pas na Serge Vita les bijoutiers ba respect na yo ebele mon vieux Serge Vita les bijoutiers. Là je vois mon ami privé ba lobi plan sinda moi ça les bala Nicolas zo dégager beauté mort donc je ne sais pas. Voilà, merci beaucoup na Ika Mamelina princesse Davina Elena David ba manyo so bolinga ngai maman bébé na France. Maman bébé na France, maman bébé na mona sous commentaire et que ça langa pour moi kitoko makasi. Merci beaucoup na ba maman obolinga nga ba papa, ba yaya, ba tontine, ba tonton.
En tout cas, merci beaucoup. Et pourquoi pas, John Kalena, wana Nakatia Royaume-Uni, John Kalena, en tout cas, respect na yo vraiment tellement et belé. Voilà, mesdames et messieurs, les lots na sous analyse, les cas to sala ko sala, analyse na biso sur théâtre, en tout cas na une analyse ko sala analyse sur théâtre, mesdames et messieurs. Avant tout d'abord, to banda, to kota na masolo na biso na misana ko pesa sommaire. Lelo tokolobela théâtre na biso ezokende wapi lelo théâtre na biso ekoma la décan théâtre na biso tokoma la décan bato bazosala théâtre na ndenge ya malamu na bato mosusu bazosala théâtre na ndenge ya matalana siko likolo nango bato babomi théâtre est-ce eza bachroniqueur na bachroniqueuse est-ce que eza bango moko en tout cas tokomona yango na kati ya analyse na ngai mais boye bakie film eza déjà na kati ya Bellevue TV Pasteur Didier eza wana na kati ya Bellevue TV en tout cas tokende tokota bino oyo biso oyo tolingaka bastar na biso ya cinéma en tout cas tokende tokota to partager to liker kosala vraiment kitoko makasi et côté kuna pe na Sinark TV toza bongo na mabone en tout cas mabone ezokende kitoko makasi kuna tokende tokota totala président Caleb azosala nini madame Bellevue kuna tomoni alati to nani tablier ya mabone ezoyinda bandeko nanga kuna pe kote kuna pa Aïda na chaîne Aïda tout cas ezoyinda bandeko na biso osala misala kitoko makasi Cardozo mille esprit ba respect na ebele mère ezoyinda pe kote kuna pa Cardozo bandeko zoyinda pa Cardozo kuna tozomona mukwata basangise na mama seka oyo elonga te ya koseka kote kuna en tout cas bandeko tala badio ndenge eza ebele na Pasteur Didier kuna tozomona Pasteur Serge Kutu papa Serge Wembo Kutu ye pona ye déjà yango wana tala Pasteur ndenge azobisa mama Pasteur oh mama azo ba dimension ya Lola oh faut mafuta faut pas kola mafuta ya Lola Pasteur azolula mwasi na ye moko ya ndako na ndenge ya Lola nasengaki Nzambe apesa ngayo bote lokola ya Sarah apesi yo bote lokola ya Sarah abakisi lisusu lokola ya Rachel bandeko wana Pasteur Didier zoyinda yo ozotala ba film bandeko na biso te en tout cas ozo raté makasi ozota ba film te ce qui monteur nanga caméraman nanga akozala za d'accord nanga tozwa élément moko oyo ya Pasteur Didier tozwa élément ya Pasteur Didier et puis tozwa élément ya mabone oyo eza bongo na kati ya Sinark TV bandeko nanga fa tout d'abord tozwa nanu ba extrait wana boye bake kuna susu na Didi TV kuna pa dina na la douce ezoyinda ezobeba théâtre te bandeko na biso oyo baartiste ya cinéaste na biso oyo bakomi na dimension mosusu tozwa nao baelema wana tokozonga na nsima neti fois jevte abima toyokaka esu te me abengaka ata papa ta mokolo moko te ye abengaka te papa Marcel mpe ndenge moko banakenda bakongo kuna akenda soki akoma so na boma mais papa Didier toza na ye omoni mobile nanga oyo ndenge ozomona anyokwama mpona koencadre bamobile na bino ofiti mobile na yo na mosala ya Nzambe lelo soko azomonana ngai nazaka fier yo na linga Je peux même le chasser aujourd'hui. Tu pars comme ça. Oui, c'est à toi. Écoute, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux quand tu es seul. Tu entends? Ici, c'est chez moi, c'est mon appartement. Ah ben, si tu n'es pas content, tu pars. Ok? Si toi, tu n'es pas content, tu pars. Tu abuses. Tu prends ton frère et puis vous partez. Parce que moi, je t'ai épousé. Monsieur. On va aller dans la chambre. En plus, ça, c'est quelle légèreté, ça? Aidez-moi, lui. Non, laisse. Ah, je laisse. Non, il y a un loba, monsieur. Viens parler. Viens parler. Je n'ai qu'un étendant. Vous savez, ça fait comme si je savais. Ce n'est pas que vous êtes léger à ces points. Je ne sais pas léger, c'est toi qui es léger.
Toi, tu es voyou, monsieur. Gigolo. Toi, tu es voyou. Un gigolo. Toi, tu connais comment est-ce qu'on travaille? Moi, je trouve de l'argent. Tu connais monsieur. Moi, je suis un Tu te fais le luxe de m'indexer? Oui. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, tout comme on a bongo, le lengenini, na pasteur Didier, tout moni papa Serge, na Gingombe, nengezo kende. Tout moni pe kuna na mabone, nengezo kende. Te. Bande kona biso o ya théâtre, te ba komi na dimension mususu. Ba théâtre on a ba film et to banaka ko envier pa ba nigérien. Ba film to banaka ko envier pa ba Ghanéen, ba Camerounais. Ba ma famille to banaka ko envier na kala. Putain lo bande kona biso ne bazo ko épater. Tala bande kona biso lelo ba zu vraiment théâtre na biso ba longo na théâtre ba commission ko na cinéma. Tala ba drame. Ou tala ba suspense. Nzambe na ngai fe na sala na ngata théâtre na yeba ba nyonso na soki les 4 signes wana na eno ko expliquer. Oya sengote. Mais pendant que théâtre na biso ezo mata bandeko mosusu baza wana po ba kotisa kaka pito pale pa bandeko na biso ya théâtre. C'est honté. Eza soni. Lelo on a kotala likambo ndaku toyebi te. Likambo ndaku oyo. Seke bozaka na ba rankine na bato ebele. Po mutu alalaka libanda azalaka te. Soit bobwakeli yango bato papa oyo ya kala wana. Po toyebi ke ba papa oyo ya théâtre ba papa oyo basala bana ba mama oyo basala théâtre na biso ya kala eza mukie ba se retrouva ebele ba se retrouva te. Ba misuti lelo bazalaka na bandako futela. Ba misuti lelo bazalaka na balopango ya famille oyo basala pe ba kombo moyen otanga ba kombo na bango public boeza te. O ezake ba misu pena na école boyeko to ye pena to tala pena o mercredi na antenne A. Ou ti école oye boye. O saka devoir mbangu. Po tala kaka théâtre. Na antenne A. Bandi koto no lo baba baza na ba refu ba oye ba déjà jeudi so ezete théâtre nani. Jeudi tu sais qu'il y a dimanche ezalaki ya président na Muyombe gauche, lundi ezalaki président lundi esobe et président lundi esobe ezalaki peka dimanche en haute ezalaki jeudi président lundi esobe mercredi ezalaki groupe sim ezalaki lundi et maintenant à lundi nango mardi ezalaki sans souci, voilà groupe sans souci. En tout cas vraiment ba programme ezaki wana ebele tozaki pour ba groupe ya président na biso ovienga dios o ezala rapeti lelo na biso jour na ngote na biso jour na ngote bande koto tala na ba TV. Mais lelo o ya kokamwa na kifu mona pena ko mama to landa kato mama wana mama wa sala ba komoti lelo se retrouva kaka na lopango ya famille. Sko bino tango bozoya kolakisa ba vanité wana. Tango kolakisa vanité. Kolakisa vanité to kolakisa ndako ezaka rateke ozwa na couloir, ozwa na chambre lalaka, ozwa na salle de bain, ozwa na kopo melelaka te. Émission basalaka na mutu toyebi kene na fansi na plateau na nga boye bazwa biso ka wana. Soki ezala ba insert babanda ko insérer biso na makolo. Moi maboko ba geste to banda osala moi longi tango talaki moi mpandi tango sekaki ba insert basalaka yango wana mais ezaka na plateau parce que tombo comment sur la biso bozui piscine bozui boye bozui balcon bozui na couloir bozui na nini wana ekombo ekolakisa biso ba vanité tango ozoya ozolakisa bongo c'est-à-dire olingo olakisa bato bobanda na bango kala ke bomoni ngai ndenge na zui pe na anenini eza pasi eza soni
eza vraiment soni lelo oyo ba communicateur mususu bakotisi na bato na bango na ba rancune moko oyo ezaki toyebi kutu te lokwa ye moko pe mama na biso yango pa lingaka ne makambo ya azaka ne déjà rancunière déjà depuis kala lelo oyo mama wana yaya wana azalaka na relation ya bien te na baninga nyonso bazalaki na bango boye na relation ya bien te bacommunicateur bakomi komanipule ye bato mwa bazoya bazofingela yo baninga na yo bandeko no parce que kindeko oyo tozala nango na mosala eza bakindeko to tozala nango na babalabala tokutanaka koya boya mosala boseka koya kolia mpe bolia ensemble se mpe ya koboma mpe bakoboma yo mpe parce que bosala nyonso ensemble bozosechange ensemble na batournage na bino leki ya ye groupe sika bayaya ozalaki na oyo na barelation nyonso yo se retrouve yo moko na bandeko misusu baza misika na bakoma osola nao na ekenge po moindre erreur kaka boye bacommunicateur nao baye bafingi bango c'est pas bien lelo oyo bacommunicateur bakomi kodirige mama wana bakomi kodirige ye nauti komona awa mama na biso nani kombo so eye na koloba asauta mpe kosala mpe bakombo bazala basera bamira yesa banana se kombo na se kombo eye na se rappele na kombo na wayebisa bino bandeko balandi auti kotia kaka nzembu na ye nde ezalaka kozosala chanson chrétienne eza mpona mutu nyonso mpona chrétien nyonso profane nyonso oyo akosepela nango tokoma omona mpe lelo oyo mpe nzembo ya moïse mbie mpe beti mpe na bar ya frère mike ala paster mike ebeti mpe na bar ya frère patrice kuta ebeta ebeta mpona koloba ke ya nzembu chanson eza soki esepelisi mutu osala yango challenge osala yango video nzembo eza ya mutu te lelo oyo ndeko na biso asali challenge asali na nzembo wana nzela mosusu te na kolanda bobelese nzela na yo nani alakisanga nzela solo nzembo ndenge espiranga ye atiango azoyemba na ye mais faut voir nde bayeli ye osali video na nzembo oyo supporte mafinga pourquoi boli bokomisa nzembo ezala kaka indépendant que frère wana ntango abetaki ayemaki nzembo na ye na studio ntango abimisaki ako ezalaki mpona peuple nyonso peuple de lie nyonso ayemba mpona kaka madame belvique andi azwango atango na filme na ye banda yango wana ekomi crime moto akoki koyemba yango te eza kitoko te lelo oyo barespect na baene ezalaka lisusu te kotala communicateur moko ya mama ya kuna aya maka papa elombe obenga papa elombe yo elombe bandeko ntango toyaka tofandaka topesa bino communication oyo todegashaka ezala nde baéducation oyo tozwaka na ndako siko kotala mama ya bongo bana na ye bazwa na quelle éducation pembeni na yo akopia yo conseil nini akoaportele yo nini yango tomonaka bato mosusu bayaka awa bafinga bakoma kofinga bato par ignorance mpo ayokaki kaka ke bato moko bamemelaki esango moko boye ke omoni kutu ndenge eza wana yo kutu balobi na motema na ye kutu oza te abimiso na motema mpo osalaki boye sa tenir compte ke okende kotuna
otuni te o révolté na yo moko na la komi na nga na kan o bafingaka obandi kofinga mutu obandi kokosela mutu makambo lokuta obandi kodenigre mutu na likambo oyo ayebi te na likambo oyo asali te bino bato bosaka makambo oyo eske bavi na bino totala ngo vraimen boye bomona teke bavi na bino ezala noka na batourbillon eza na batourbillon boye kotia poto na théâtre congolaise cinéma congolaise okomi na poto lelo oyo se bolobi ke bozwi décision bolobi ke te assez moto afingela nga aza te soki ozwi mpena décision wana omwa teke na mosala na yo moko emata komo eske moto alingi abebana na baninga na ye oyo basalaka na ye mosala moko me abongisa na bato bazaki bacommunicateur bato bazaki bajournaliste kutu te bato bazaki bachroniqueur na bachroniqueuse ya normal te mpe bandeko na nga bozalaka na nga loba lelo mwa boye moni sagesse na intelligence oyo oza nango en tout cas kumisaka nzambe kumisaka mpenza nzambe soki oza na sagesse na intelligence kotala boye bandeko baye bafandi bazosala baanalyse sur bandako oh Davina kutu azoluwe ndako $250 totie na moto aluwe nanu totieka nanu $250 pendant 1 mois eza na combien 2 mois eza na combien mais bomona teke mwa mwasi ngo aza nekana Davina ngo aza nekana mbongo ndenge alobaka aza neka multimillionnaire po alakisi penake te na ofanda su na ndako na nga te naki ezwa na mwa mopepe nanu ya flat bomoni yango te bosala baanalyse moko boye à la can po bachaine na bino nde etalama bolobelaka kutu ata mosalama ata œuvre moko te ya mutu na bino oyo bosoi disant bolobaki boza bacommunicateur na ye kotala ese kotala mida na batiktok na bino ata filme moko ya mama na bino eza te ata filme moko mama na bino eza te soki kutu bino moko bafoto na bino eza te bavideo na bino eza te botiaka ya babato bozelaka bato basala baémission basala baanalyse bino bozwaka bokata baparti ya mabe botia kuna mpo botukaka baninga quand vous faites ça elelo oyo ekokamwisa ngai kotala mama lokola Miss Lolo tantine lokola Miss Lolo asalaka baanalyse moko boye ezalaka kaka mpo afingaka na ye kaka bato na otaka kotala analyse moko boye Miss Lolo akutaki kosala alobi ke mpona kozala na 700 employés non 400 employés fo ezala kaka compagnie ya l'État. Mama nanga est-ce que ntango boyaka kofanda bosala analyse est-ce que bozala na réflexion nini bozala na réflexion nini lelo Davina aza na compagnie na entreprise na ye oyo esalela ye mai aza na entreprise na ye esalela inutile ya kotangatanga babiloko na ye le alancé lisusu azofongola susu eza association mo aza na ngwana entreprise pe kaka toloba parce que sika oyo bazo ko engager bato eza entreprise eza en ligne n'amour mutu kende postuler sko yebisanga
C'est notre côté, non, bah, c'est non, maïwana. Baby, c'est combien d'employés bazawana? Oui, combien d'employés bazawana? Combien d'employés baza? Pour le bac, il faut à entreprise, il y a l'État, dans l'État que tout 100 personnes, bah, comme raté, maman. Bola la nanu, bo tunaka nanu. Miss Lolo. Au sala non na compagnie maraté. Au sala na compagnie maraté. O ya zalaka na théâtre, wa théâtre on peut simbi na ngote. Loko la bino ba théâtre simbe la binote bonge la binote. Yango boye ko sala sko poto na baninga o ezo simba. Pe kotala la plupart bato ba lapidara madame Belleville. Ezaka bato ya pesaka confiance. Bato ye azalaka na bango bien tanga moni ke te nga mafinga o te pembe na nga en tout cas na lingi na nga bato bafinga raté ne ko comprendre lo mara boye amba lobaka ko juger mutu na musika te ne ko comprendre lo mo eloko o esala bandeko na biso bakoma na barage ya kofinga baya koloba ke Belleville apesaka bato mbongo po bafingela ya sombaka bato eza bino moko po bozalaki soki boye bosali matalana na bino boke kuna po boflate mwana mwasi ya bato omoni ye mare mutu wana nakokosela bato misusu bamakambo ya lokuta bofandi wana na restaurant ka po bozwa $20 bozwa $30 siko bamakambo na bino mo bozokende kokosa ntango na suka ba bamare na transport te akanga mpe motema te asungi bino na transport asungi bino na bambongo na bino na bambongo bokende kolia na bandaku ezalaki dans les bancs azosala yango etant que serre mpo na bino lokola bozala kaka na mitema ya kanza mitema ke lokwa bomesanaka deja soki tofingeli mutu intel tokendaka kuna apesaka biso pandeke mwa mwasi wana azopesa bino na boule teke nde bofingelaka ye ye azopesa bandeko na nga balobeli ngai te bamela ata mai basala bema bino bokomisaka yango lokola salaire ntango ye kotimbela moni ke te fo bozala mosika na nga bobebisela nga réputation ekomaki trop tard te mais mutu nyonso aka na temps moko azwaka décision na ye mais ezalaki déjà bino déjà bosalasala da ye bamamosu ya mabe ya sese oyo ayebi te nde lelo bolatake mpona afutaka bato mbongo mpona bafingelaka ye non nakokamwa lelo oyo soki kotala bandeko mosusu baye bakobika te balobi ke Ursule Pechanga ti lelo azalaka na lopango ya famille mais aza fille moko aza bien éduqué Ursule Pechanga ana éducation ebi alakisaka pena ke te nga na éducation mama na nga malgré ki mwana bandala na éducation mama na nga aussi longtemps na bali te na olongwa te osasiko mambo ya minene azwi no amodifia no parcelle na bango wana yaka rêve mwa mwasi nyonso félicitation Mobutu rêve mwa mwasi nyonso amodifie no parcelle baleki mikili ye moko kwenda futuka leki ayaya alakisa bino ke nga na likambo na mutu te nga na nga Mobutu atia photo apamba tension asala boye tension en tout cas mambo eza bien te soki bacommunicateur na bacommunicatrice boko changer te surtout mingi ya bacook soki boko changer te boko boma mama na bino bozoboma misala ya mama na bino bozoboma ngo bozokitisa ye na actualité ya cinéma bozomatisa ye na actualité ya mafinga wapi place ya mosala na ye. Voilà, merci beaucoup pour notre soukisa. Tozwa juste ba photo au bandiko na biso ya artiste cinéaste basala ki bongo balança ki bongo message pour na FARDC ainsi que pour na Goma.
Voilà, merci beaucoup. On a beaucoup comme on a bon photo ndenge circuler photo ndenge eleki. En tout cas vraiment to bo sanate ata to ko lia to ko melaka to bo sanate ke mboka eza vraiment na nungu mais nzambe lokola zali lokola to saba na nzambe akotika biso te to kozala toujours en vie ba ininde ba koyokisama soni to bo sana pete liberté ba rachaka ngo pona to soit indépendance lelo ngai na bino o to tala na boy to koma na ba liberté mususu esengela kaka bitumba eya esengela ki quelque makila ya batu esopana pona biso na tozwa liberté Yesu Kristo kutu mwana nzambe pona masumu na biso elimbisama ngai na yo tokoma kosambela ata na fandi boye na osambela nzamba oyoka esengela ki fo ba crucifier ye. Donc oezoya ezaka mabongisa nzambe moko ayebi ndenge akomea memaka makambo na ye moko ayebi ndenge asala vraiment liste na ye ya Congo ke Congo nde eza boye page nango ebandi awa ekosuka boye bandeko na biso na est ya bandeko na biso na Goma tobosana te nzambe azali tobosana kosambela te. Voilà, merci beaucoup na bino obolandaki biso ko bandane bandeli kino na suka ya émission na biso. Merci beaucoup na ingénieur Mitch na sima ya caméra pour na bilili ya kitoko makasi. Merci beaucoup na mon papa héros dans l'ombre toza toujours wana na kimité 12 pt mais na zawana na robenga na kokoma donc et ça la déjà et ça la kitoko makasi. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bolingaka nga restez toujours branchés c'est resté pour le scotcher sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.